Polo. Baboma na maputa na bango baboma to voter te bango moko ba mi voter na ndenge na bango biso ba député bazoya ba tozopesa bango ba voix elo ba osala biso ezo mona na te kuna selemba ba yebika selemba wana kuna oya biso mabulu awa ba yebi yango te ana brate comme ça solution ya ko bongisela biso nzela te to voter bango lisusu te ata ba yebi so maputa muta kuna po ya na oti awa neti lobi to bimaki 4h30 to ko zonga awa 17h. Donc voter te papa ya liboso biso toza na commune à Selembao quartier Mbala à Rezapé. Tous les coups sont permis sauf les incites. Bonjour, bonsoir à toutes les internautes. Ça dépend de l'heure dont vous allez recevoir cette émission avec votre humble serviteur Oncle P. La chaîne Abisso, il n'y a rien que la vérité TV. Ah, to boukara lokutati, ah, to solo la vérité. Ah, to Abisso, to la trop près à la population. Boyoka kole la population, bino bat bobimambo kakala, bino bat boza awa, boyoka peuple azolela marambozo simbate. Dans la émission na Abisso ya lelo, nous avons bel et bien na wenze moro ah mais na bosani ko monango, to solo na ba maman bako expliquer bino qu'est-ce que il faut awa ba maman bazolela nini réclamation ba maman pour babi wenzezo linge kufa. Donc voilà, c'est pas pour monopoliser la parole. Torbanda ko solo la na maman awa. Bon, tiana vanda non awa. Maman Nabisso, bonjour. Bonjour papa. Ndolanga cameraman leka na boy zala wana mbote mama. Mbote papa. Maman babenyo na kombo. Comment nanga igeti? Mama igeti. Mama igeti. Ah toza précisément wapi? Ah toza na Tamazando. Badadin commune à Selembao. Donc mabulu donc moye zate. Donc moi wenze mo donc fois biso social banana mado wamba. Si na sebo kota wenza Tamazando. Donc faut pas le biso au partir biso terrasse moko donc ya munene. Donc to bata to du jour. Donc soto bimite to ko liate. Donc wenze zo linge kufa biso. Donc etkali kaka de donc so ka dembula kaka beti ba wenze kufi, wenze pansani to vivre ndenge nini na bana. Donc moye zate. Donc à partir mado wamba batie la biso terrasse banene mado wamba ti na sebo. Donc bandako bazaki bakolo mapanga bakomi ba locataire. Suko bazaki ba locataire donc moye za sute bandako et komi passe. Donc na badading bandako komi passe mabule komi belé neuf mabulu to sanango ana badading. Donc bakolo mapanga donc baono ba kili na bango donc moye za lisusuté. Donc ba terrasse bazo so terrasse banana mado wamba ti na sebo yeki bazo le solution. Na soka bambula kami bale beti wenze kufi biso. Soko to kene wapi na bana. To abata to du jour soko bimite okoliate. Soko to kende wapi. Maman Nabisso. Bakoyoka yo réclamation na yo. Mais côté na bino awa, bozana bourgmestre, bozana zela mama, bozana bourgmestre, bozana ba député, bozana ba chef du quartier. Batuana nyonso na nyonso o ezoleka oyo. Po bino nde bocha bango bazala wana. Bazolo bani to bani non par exemple na bourgmestre, na chef du quartier na ba député donc soit mutu na mutu moko o décortiquer ngo baza wapi. Tozana tana député moko te ana badadingi. Bango basa so élection linge ya to yeto voter ba mais so bazui ba kimi ba bosani badadingi. Tozana tana député moko te to apena na de quartier moko parce que chef de quartier mais on se met des solutions salanine mais les zoama. Donc tozana gouvernement moko te to ana l'état donc to ana chef de quartier ta moko te. Tozana yete. To apena député te ana commune à Selema to ana yete. Donc basala ka soki ba yeso ba liki to voter bango so bazui na bango libela. Ba kimi na bango ba ke bon sa côté mususu. Mais côté ba yeso to voter bango esili nango poste na biso aisenine esili. To tozana bango sute. Tozana biso na député te. Ana to ana député ta makote. Bon bourgmestre. Azapete.
azate akitana mtabe tata trois tala mambo beta batala mais bazona bango solution moko te na ba china ba yendenge na ndenge ba solution kata solution moko te ba ya batala na bango mais solution ezate soki ba ya batali lele to ya ko bonse lele to ya ko bonse ele 2 3 jours 4 jours ba kimi na bango ba ya kana bango mais ba ya na moko tala mais pas bonse sa solution ezana ngo te ba solution moko te soto soka pi papa to kende wapi baba so bazaki bakolo mapango oni so komi ba locataire oye komi ba futela biloko no stala ozomona oye kolo lupango oyo azaki na lupango na ye mais ndo biloko no sese nini ekei sikoto osala ndenge nini donc papa cameraman tourner nga zolanga ba porte wana kolo lupango azoteka banda kuwana zo ba porte wana ba o ba chi wana avande donc kolo lupango ndazoteka mpani pasa okende ezali susu te donc moyen zate papa moyen zate donc tozana liwana bari tozana nefi mabulu awa donc moyen zate tozana mutatale la biso te tozana biso muta akosunga badadingi te na komina selembao azate twaka bana na bana tata azate mama nanga koyoka nyoso lobiana na tuno mo mutuna moko na mikoleleka ki wana j'espère okende ko s'enrôler au votaka yo pe na ne oleka to votaka ko OK na tuni o question pour nani élection yango na 2023 batu oyo bo votaki bazala ba député lelo akomi député bougumestre akomi bougumestre azolia mbongo na famille na ye baza bien oza susu makasi na 2023 ya kozongisa bango na place wana o bazana to voter bango le susu te ata ba yel biso ndenge nini to voter mutu te po parce que ata ba yena ba polo na bango ba yena maputa na bango ana brati comme so solution ya ko bongisela biso nzela te to voter bango le susu te ata ba yel biso maputa mutu azavana biso awa azate papa. Donc voilà balandinyo so ya rien que la vérité na poussa na mpembe na mama awa papa cameraman zela ngai canalisation ya bien mama ngai soki okoya ta awa po ngai tomeka ko solola to solola mwa muke na yo to solola mwa muke hotel mama muke avana kota na yo na mozindo ya masolo na biso baluka boye mama ezala awa merci mama na biso mbote papa toza précisément wapi toza na wenza tamazandu OK na komina selembao OK mama na biso asala ni na vie nga na za munganga mais lokwa misala ngo mona na katende na koma koteka biloko nanga onoko filmer koto ne na koma koteka biloko nanga oyo yango sunga bana po papa musali zala te biloko na yo oteka neti ba fufu ava tokota na mozinda masona biso okinda kosomba ngo wapi ba fufu na kosomba na matadi kibala pona sikoyo ekomi pasi lokola nzela eza ya ko katana ya kobeba donc ekomi pasi tozoki na kosoma na kingasani yango pato witi kuna po yawe o yana ngoti awa neti lobi to bimaki 4h30 to yoko zonga awa 17h donc pasi bo na transport pasi makasi toza awa na wenze bozolela wenze lingi ekufa batu o bino bocha makambo oyo ne bozolela wenze zokufa mai yaka ebelebwe izo daté depuis combien de temps o makambo ezakaka ata ba 5 ans ba 5 ans donc ba yaka na bango ba chino bakoya ba député bakoya bato ndenge na ndenge ba yaka mais solution izo makati libulu yango ekomi awa ezaka na se tangu nyonso bazobenga mutakoya azate mais libulu yango ekomi pembeni awa libulu yango ekomi pembeni message ni okolancer na ba député na bino ba bougumestre na bino ba chef du quartier na bino pour élection yango ba benga bino lisusu boye ba pesi bino polo na 5000 francs net bolia kate donc net bino boara bazoba na bango message ni okolancer pona bango siko nga posa na biso ezali boye ya terrasse kaka awa papa soko moni mai ndenge yaka mwana oya koiko kende soki mai wuti likolo ezo ya tambula malonga te awe tonda na kaka posa na biso ezali ba cha terrasse banda likolo kuna tina se kote mabulu ngo ezale li tozane na posa ya terrasse poto zwa kimia boye kimia ezate biso dernièrement mbule beta kidoki moye kote ezate tozana veni oyo moye ezate papa basaki nyonso to cha elongwe mai koti na ndako locataire kuta zutina ba décision bimana yedo po moye ezate osomona posa kaka ezande ya terrasse nde tozana posa ya terrasse yango nazalaki na posa. OK, voilà, merci maman. Donc voilà balandi nyonso ya rien que la vérité. Sur na l'accès bino porte o ezali dit ya mai ezo couler awa
mutu oyo avandaka awa alembi na ye azoteka babiloko ndako lupango ekendeki na mbula na érosion. Donc voilà, c'est pesa triste comment on a babougumestre badépité tout oyo bozalaka kuna oyo boliaka $50,000 $20,000 $10,000 bato oyo batiaka bino eza population oyo azoteka biloko na ye oyo mbula érosion ekwei ndako ekweyaki. Donc azoteka yo mutu achako wana yo mutu avotaka yo mutu bazovote yo mutu bazotia yo wana ozosala nini pona bato oyo bazolela du jour au jour. Quelque part comme ça l'a bien pour Congolais eu conscience. Congolais comprendre que à voter mututé likolo ya 5 000 francs, à voter mututé likolo ya 3 000 francs, à voter mututé likolo pona polo. Voilà. Maman nanga ozoloba oko voter te pona nini? Toko voter te papa ya liboso biso toza na commune à Selembao. Quartier Mbala Arezape. Toyebi te biso ana baledingi bayebi biso te. Tomona ka promesse toyebi ete. Ba député bazoya ba tozopesa bango ba voix elo ba osala biso ezomona na te. Kuna Selemba bayebi ka Selemba wana kuna oya biso mabulu awa bayebi yango te. Mo to voter bango pona nini? Banda ko se ke biso biloko ebebi tozoba te toko suka wapi. Comme ko futa bango baya na ba polo na bango na mo ba loso na bango toko zwa te bayate na ba 5 000 francs na ba 5 000 francs na bango bazo liebela $22 ko ba député na bazo lieba sibe ba komi kolo batika ba jeune bazala mémoire basala batika ba jeune bazala na bagage na mémoire basala bango basiba lembi bazo la pongi na parlement. Merci ko lo babo obi ba osala nini bazo la pongi na parlement bazo sala eloko te tani to souffrir mboka ezo kufa to lembi bango to lembi ba yate na baledingi ba yate toko voter bango te. Donc voilà maman azolela maman nangai olobi oko voter te mbalo yo ozwa 5 000 francs te ozwa polo te mais yango nde bokenda koluka siko bobo yango bo comprendre bo fungoli miso papa omoni nga so na lobi na kanda nazawa ndako eza te lupango so tokiti no boye na lakisi yo olela oyoki mawa batu bakufi bandako esili kosila érosion banda na se to bengi baye ba filmer ba chaîne na ndenge eloko te ya mwana baya na bango te tozala posa na bango te. Donc voilà maman lobi baza posa bino te babaye bino déjà ça la rana soni batu ba ocha bino côté bozawa na plus surtout ba bougumestre ya côté ya Selemba awa babaye bino ba comprendre cop na bino ozuma 22 000 na pendant ceux qui 5 ans otongi otindi bana na poto bangonde babolole na bino bangonde bazoba na bino batiaka bino côté bozawa na pe bolala ba pongi ozo ronfler pe na parlement che système wana comme ça na suka ngonda ba pesiola bino ngana bino rabwe mama na ngambote bote papa mama na ngai koyoka bandeko ndenge bazoloba yo polo obakisa yayo okobakisa liloba nini ezali papa toza na kanda makasi monde toza boye toyebi ko tete okay wapi na bana totelanga na kabwe libulu ane salami kuna toza ya bata kokufa toza na kana maka turo to voter mutu te ba 2000 na bango na ba 3000 na bango ba bomba na ba polo ba bomba na maputa na bango ba bomba to ko voter te bango moko ba mi voter na ndenge na bango biso to ko voter te to ko zala kana to za boy bango moko ba mi voter biso to ko voter te na suki ka wana papa. Donc voilà balandinyo soya rien que la vérité nous on est là on défend on est tout proche de la population. Le peuple, on transmet juste l'information. Peuple congolais azolé, la peuple congolais azo souffri du jour au jour. Pas ces obas qui s'amarolent katabana ya Israël. De pas où ils en a Congo les kiata yabana Israël. Et les kiata yabana Israël. Pas caméraman pousse na moi qui n'a solo là batu. Et les kiata yabana Israël congolais comme ka kolela. Na mboka ya congolais mo a communauté zoba. Congolais tche mutuwana mais mutuwana occupé yete. Donc ba député 2023 yango ba bougumestre 2023 yango ba chef du quartier bino kuna longola rabino na ba marambo wana po bozara na ba irresponsable ba député ba bougumestre to me grimper ko solo la na 5 ans bozara soki ya ba mandat ba futa rabino na ba parlement wana ba 20 000 ba 30 ba 50 000 peuple oazo chabino wana bozo sala na peuple wana nini
qu'est-ce que le peuple bénéficie chez vous? Bino ne besoin bénéficier et pas peuple. Du jour au jour peuple azolé là. Yo les gars jeep noir au matisi ba filmer peuple a voté qui yo. Pour quitter solo la naï bozo yate. Ah voilà 2023 on a sepeli pour Congolais a commis qu'on soit conscience à l'obi à voter T. À voter T comme ça total à batu barocha bino wana. Vous s'abonner massivement à rien que la vérité TV avec votre humble serviteur Oncle P. Vous s'abonner, vous partager. Vous tindé la rabango ba like. Vous like arabe émission vous aura émission vous tindé la rabango batalara. Ba monara o bazo seme o bazumba buka calamité. Donc quant à moi je vous dis déjà bye bye à la prochaine émission.